On a besoin ya ndembi na biso, toza na besoin ya solo na biso oyo balu babengaka jilu. Yango nde toza nango besoin, toza na besoin ya pilipili, toza na besoin ya matungulu na biso, ai na biso, pe mbisi na biso ya kokauka. Pondo alimbondo na biso ekozala accompagné na oyo biso tobengaka na Kinshasa Thompson. Na ebite bino ya mikili mosusu bobenga oni biso tobenga ngo Thompson. Ekozala na accompagné na Thompson na biso ya kokalinga. Sans plus tarder bandeko bozomona yo fandi zwa stylo na yo na papier banda kokoma. Banda kokoma po esala obie kolamba ezalaka bien. Kolamba esalaka mutu, esalaka surtout mingi mwasi, kolamba esalaka mwasi. Donc zwa stylo na yo ou bien soko kangaka soko bloka makamna mutu vanda soko za molambi okoyeba olamba pondo alimbondo na ba quantité ya biloko ndenge tokosalela na ba quantité ya mai ba quantité ba qualité ya moto nyonso tout ma chérie tokolakisa bino awa na kati ya émission na biso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote bandeko balandi, toye lisusu na niveau numéro na biso ya lelo, toye kolamba pondo alimbondo. Pondo alimbondo toye kolamba ezali téléspectatrice moko fan na biso munene ya émission na biso ya chaîne na biso chez Biso TV nde a invité biso asombi biloko na ye po te to ba kolakisa nde balamba pondo alimbondo to senge mama somba boye afuti transport na ye pe abengisi biso to ya kolambela ye pondo alimbondo eza ndenge moko bino bandeko balandi prépa o moni ke ozokoka kosala te o yebi kolamba ngo te toza disposé ya koya kolakisa yo mama Lolita za service traiteur na ye asalaka ce que oza na besoin oza na fête oza na matanga anniversaire collation de grade mama Lolita za mieux placé pour na kosala ba service nyonso tout o estali chikuku o etali makusa na bana ko pesa mbote na réalisateur na ngai papa Chic Mukadi oya mère double na pesi mbote mingi na pesi ba fan na ngani surtout o bozo landa o bozo benga partout dans le monde o ni surtout bozo zwa occasion ya ko landa ngai na pesi bino mbote mingi pondo alimbondo na biso ezali simple ekota nango biloko mingi te taka limbondo ya biloko mboka ekota nango biloko mingi te na pondo alimbondo na biso tokozana na besoin ya pondo na biso toza na besoin ya ndembi na biso, toza na besoin ya solo na biso oyo balu babengaka jilu. Yango nde toza nango besoin, toza na besoin ya pilipili, toza na besoin ya matungulu na biso, ai na biso, pe mbisi na biso ya kokauka. Pondo alimbondo na biso ekozala accompagné na oyo biso tobengaka na Kinshasa Thompson. Na ebite bino ya mikili mosusu bobenga oni biso tobenga ngo Thompson. Ekozala na accompagné na Thompson na biso ya kokalinga. Sans plus tarder bandeko bozomona yo fandi zwa stylo na yo na papier banda kokoma. Banda kokoma po esala obie kolamba ezalaka bien. Kolamba esalaka mutu, esalaka surtout mingi mwasi, kolamba esalaka mwasi. Donc zwa stylo na yo ou bien soko kangaka soko bloka makamna mutu vanda soko za molambi okoyeba olamba pondo alimbondo na ba quantité ya biloko ndenge tokosalela na ba quantité ya mai ba quantité ba qualité ya moto nyonso tout ma chérie tokolakisa bino awa na kati ya émission na biso bandeko balandi siko tokozwa pondo na biso tokoyeba kosukola bino moboye biso to biso ana Kinshasa bino bosomba na ba supermarché epekisami na ngote mais biso bato tosomba ana Kinshasa talaka ba pondo ndenge babwaka kabwaka donc il faut koyeba kosukola pondo kitoko makasi koyeba kosukola yango bien po ezala te ke moto azolia boye azoyoka zelo ekozala kitoko te yango na pondo na biso faut tosukola yango malamu vraiment ezala propre na mai ya liboso tozi yango totie yango na mai mosusu ya propre totalaka nde babwakaka yango ndeke yaka na bacamion yango wana ifo kosokola yango bien ata pe kutu na kati ya bilanga ata na buki pondo na kati ya bilanga pe ezalaka na mwa ba poussière donc il faut kaka koyeba kosokola pondo bien
tokosukola yango malamu. Tokosukola yango malamu. Tokosalela kaka mai mosusu. Natiaki yango déjà na mai mosusu. Oyo eza lokola deuxième mai na biso. Lokola tomoni ke pondu na biso eza vraiment salité mingi te. Tokosukola yango kaka na mai mibale. Nde tosokoli pondu na biso, tosokoli yango bien. Tosokoli yango na mai mibale po to remarquer que ezalaki vraiment salité te. Tosokoli yango kaka na mai mibale ebimi propre. Sikoyo tokozwa pondu na biso. Po pondu ya limbondo ba mosusu bakalingaka. Bon, nde na koma mona lelo ba mosusu bakalingaka, mais biso toyebi nde mama biso alakisa biso pondu ya limbondo bakalingaka yango te. Donc kaka nde na sokoli yango mbala moko na tie na liboka. Na asi ma Janet tozomona ma Janet kan kolongo. Ozomona yo moko ndenge tozosala. Tokalingi te, tosokoli mbala moko, tozotia na liboka po totuta pondu na biso. Foko kamola pe mwa ndambo pondu bonga ozotuta ngo za ya okauka. De peur que mai wana ebota te na liboka po okoka kotuta bien te. Sikoyo tokotuta pondu na biso. Mais eloko mona ngana esabino pondu ya limbondo elembaka te. Pondu ya limbondo ezalaka mwa makasa. Donc otuta yango po elemba te, mais ozotuta yango kaka mpona efungwama. Elembaka te pondu ya limbondo. Ozotuta pondu bamami ebele batuta asu pondu te. Ekoma kaka bake konikisa na machine. Pondu ya liboka pe elekaka mwa elengi kwa. Ba machine nane ekomela biso mwa bafainéantisme. Kaka machine. Ebo mokolo konge kozala te. Ata susu bake nango kaka kuna na chambre froide bakati. Bana lelo bayeba susu ata kokata susu te. Neti bana ebele pe sikoyo bayeba kotuta pondu te. Bakoma mesana kaka na machine. Bandeko balandi totuti pondu esa lokola mwa kolemba sikoyo tokomi na aire ya kotia ba épices. Ba épices pe faut koyeba kosokola yango bien ndenge nazosokola boye. Ba épices na biso pe ebutaka ba Congo ba Gilles brasserie wana ezalaka na zelo, donc il faut kosokola très bien. Kosokola yango très bien. Solo na biso pe o baluba babengaka njilu. Pona kotia yango bandeko il faut kopasola. Omoni bino moko eza bien. Po solo muso eza ozomona ngo kitoko boye mais na kati ese bando bota nyama. Banyama. Alors ezalama kitoko te pona santé na biso. Alors solo vraiment pona kosala kotia ngo na biloko na conseiller bino il faut kopasola solo na kati. Totie solo na kati ya pondu na biso. Poto tuta. Ozoma. Naza assuré que nazo lesa bandeko na ngai biloko ya kitoko. Donc ezate que na lamba ka bongo na lamba te. Il faut ko talaka. Otala soki nyama eboti na kata solo. Toza assuré que solo na biso eza ya kitoko. Tosisi kotia solo. Tozi pilipili na biso ya mobesu. Pilipili na biso ya mobesu totie na pondu. Tokozwa ai na biso. Po pondu ya limbondo ebongaka batuta ngo makasi te. Donc yango bozomona ke nazotia biloko nyonso to mbala moko esangana kaka comme ça totia na moto. Pondu ya limbondo ebenda nango mindondo te. Sekele nango pe yeba kotia mungwa nango ya limbondo bicarbonate. Faut yeba kotia mungwa. Po base nango nde yango wana. Tozi matungulu na biso totie. Après toye kosukisa na ndembi na biso totie. Limbondo ebonga kotuta mingi te. Mais lokola biloko il faut esangana. Bandeko balandi pondu na biso ebeli. Tolobaki elemba makasi te. Elemba makasi te.
sikoyo ebeli tokotia pondu na biso sikoyo na kati ya nzungu. Kasi bino mo bozomona ndenge biloko na biso pondu na biso eza mibimba mibimba. Nde pondu na biso eza mibimba mibimba. Sikoyo pondu na biso awa totiango na nzungu sikoyo eloko nde mtekata makambo bicarbonate. Donc en tout cas yango ezaka eleki mabe ezangi mabe. Donc il faut y bomoi kande totiaka mungwa na biloko o pe yango ka ndenge moko. Donc il faut koyeba kosala yango na ndenge ekoka oza molambi okoyeba kake oyo nde nasali boye ekoki. Tokobanda nano na nini na biso ya liboso totie de préférence mama molambi maboko na ezalaka propre osala na maboko. Il faut esangana nazwi susu deuxième na biso totie. Il faut esangana. Il faut esangana. Ana osala boye nazokanisa mingi ya mami endemo mwana poto ya tongo molambi monene na limbondo ya mami ye na mama Arlette. Bandeko nase nasuki awa natie namoni ke ngai mo namoni mwana ngai ekoki. Mwana ngai ekoki. Allez. Nakozwa pondu nakotia na moto. Nakotia na moto nakozwa nakolandisa mai. Bandeko limbondo ebotaka mai. Donc kosala erreur te otia mai ebele na pondu ya limbondo oko regretter. Limbondo ebotaka mai. Mai tobakisi mai na biso mokie. Limbondo ebotaka mai. Tosisi kotia limbondo na biso na kati ya pondu mpe totie pondu na biso na moto tokokende pai totikaki mbisi na biso ya kokauka. Nabaki pondu na biso tokotia ngo mbisi ya kokauka. Bakosukola bambisi mosusu ezalaka na banyama. Donc il faut koyeba kosukola kopona mpe mbisi ya bien. Kopona mpe mbisi ya bien tozoza mbisi na biso tozotia na kati ya pondu. Mbisi na biso na pondu. Bamsusu batiaka mbisi ya mai, bamsusu batiaka Thomson epekisami te zo dépendre na ndenge yo lingaka. Bamsusu basala pena azwi mbisi na ya mai ya ti, bamsusu batiaka ti nyama azwi pena nyama na ya zamba ti. Donc zo dépendre na ndenge yo kosepela. Maman Jeannette a dépensé mbongo na ye abengi biso to ya kolakisa ye ka ndenge balamba pondu ya limbondo. Donc epesameli mpe yo soki omoni oza na repas mo oyo okokaka kolamba te obengi ngai nakoya kolambela yo.
tosololi kaka na oya olambela otaneti ma Janette atie ba moyen na yanje ma Lolita ya kolambela ngana nu pondo limbondo to tia mbisa kokauka yango na ye afuti transport na ye toye kolambela ye non c'est pepe mko mususu mama passe ma Lidi obengi nga pe na ye kolambela o ozala kitoko mingi oinvite nga pe pa na o na ye kolamba ezala kitoko mingi mona nazoko épargner baposo bato mususu basepela kolia baposo ya mbisi te neti nga personnellement nasepela pe na poso ya mbisi te yango bomoni peut-être na longoli ma Janette pe moto asepesi na lambela ye asepela pe na poso ya mbisi te yango moni na longoli yango mais eza na bato mususu ndenge nga yeba koko nanga banda kolia poso ya mbisi bango bazalaki na eloko ya kobwaka na mbisi te ata eloko ezalaka ya kati ya mbisi wana bango babanda kolia yango ba grand parents na biso mais net ngai na préféré na ngai yango te ngani moto abengisi biso pe ma Janette ka kolongo ye pe asepela na poso ya mbisi te ba mususu ebimisa bango biloko na nzoto yango wana to evitaka ngo tokofinika limbondo na biso etuka eumelaka nango te moins de 10 minutes pour mona limbondo na biso ebeli bandeko balandi bino mo bolandi ndenge totie liboke totie limbondo na biso na moto tokovanda pamba te mpona yesa bino limbondo na biso ekozala accompagné na mpiodi mbongo donc mbisi na biso kaka Thompson na biso oyo tobengaka awa na Kinshasa na yete bino se bobenga yango nini donc le temps limbondo ekoti na moto nga na kovanda maboko pamba te il faut nayeba kopréparer mbisi na biso tobongisa poisson na biso mpona yango nde akoaccompagner limbondo na biso okoki kovanda te kolamba pe air mo rapidité pe ezalaka bien moto mosusu omona bandaki kolambe bandaki kolamba ti baoya okango moto oyo otiri okabaka te donc il faut ozala pe na stratégie epai osali koto oyo olie ovanda masolo to ovanda makambo mosusu obandi kocontinue kosala makambo mosusu la poisson. Bandeko, pondu na biso bino mona onde kezo toka, tokozwa mungwa timu. Bino weli libondo ebumela na moto kala te tozokitisa. Kala te ba invité le biso bazo le table to bandi. Bandeko balandi tokomi na suka limbondo na biso yango oyo ebeli bandeko limbondo ebonga eza na supu te bino mo bozomona ndenge mai eza mokie po mafuta ebotisaka mai na limbondo pe mafuta limbondo batiaka yango na moto te il faut kitisa nde utie mafuta na o na se yango wana sikoyo tozokitisa limbondo na biso toyeba kotia mafuta na biso donc bomoni bino surtout tokausi mwa mai mpona to totiaka mafuta ekutaka mai ezalaka susu te mwa nde totie mafuta boye ezalaka te o te totiango ebela mokie te mafuta ya limbondo batiaka yango kaka na se batia yango na moto te batia yango na moto te bino mo bomona na mai nde ezobota mbala moko
bandeko balandi limbondo na biso ebeli sikoyo tokoki koprépare biloko oyo esengelaki mpona bandeko bainvité na biso bayeba kolia donc tokoki kobongisa susu poisson na biso toyeba kokalinga tolamba fufu na biso lokola asengaki bakolia yango na fufu toyeba kobongisa mpe fufu na biso mpo baleka na table ndeko bino mo bomonaki limbondo na biso tozalaki na pondu na biso ya mobesu tozalaki na ndembi na biso tozalaki na solo tozalaki na ai tozalaki na mungwa tozalaki na pilipili na biso ya mobesu na mafuta na biso ya mbila bamama na ngai ezalaki nango vraiment cher te po recette oyo mpe ezalaka nango cher te na kobakisa esu tozalaki na mbisi na biso ya kokauka soki olingi otie mbisi ya mai soki olingi otie thomson soki olingi otie nyama zamba limbondo ekipaka nango te donc bilombo bomoi nde tolambi na biso limbondo na biso tolambi yango na mbisi ya kokaka particulièrement tolambi yango na mungusu mpo nga nalingaka mungusu ma Jeannette mpe Kakolongo alingaka mungusu président Kape alingaka mungusu bomonaki ndenge tolambaki limbondo na biso estce limbondo mpene kokoli yango ya pamba kaka bongo na fufu soki mpe mbongo eza te elekaka nango mais soki oza na mwa mike mike nao mwa poisson mwa nyama mwa mbisa mai mwa makayabu esalaka kaka bien likambo ezali awa ezomonana likambo ezali ya limbondo oyo couleur nango deja ezolakisa bongo na munoko so ileje ezokita bandeko nga penda naza na ngai na muluba biso mesa na pondo ya matapa lelo oyo nayepa mama Lolita natali ye mpe mingi na TV na internet succès owapi yango mpe lelo na ye nameka loboko na ye surtout pondo ya limbondo nalelango fort nameka yango nayoka nanu buna yango eza ndenge nini po ete bato mosusu balambaka bakosa me tomeka nanu makambo mosusu na koloba nsima ties kotourna Non, t'es anniversaire. bandeko balandi bino mo boza komona bomoni ambiance oyo tokomi na yango vraiment en tout cas ezalaki esengo mingi bainvité na biso balie bapréféraki mingi bazala na espace mama Jeannette bino mo boza komona toza en pleine matonge na avenue du stade na espace mama Jeannette ye nde azalaki sponsor na biso mokola lelo invité na biso basepelaki baya kolia kaka na capitale ya Kinshasa na matonge na avenue du stade na terrasse ya mama Jeannette nde basepelaki baya kolia en tout cas bilombo bomonaki tobandaki na esengo mingi tosukisi mpe na esengo makasi donc bamama na ngai nazobenga bino oyo soki toza na posa yo obungisa eloko oyebi kolamba te benga mama Lolita akoya kolambela yo mama Lolita akosalela recette akosalela yo nyonso tout en tout cas nakopesa mingi mbote baremerciement na nga mingi epai mama Jeannette oyo azalaki yanga lelo oyo atiaki mbongo na ye en jeu mpe ayememi biso lisusu na terrasse na ye mpo toya kocélébre lisusu anniversaire ya président na biso Kape Kapeta dans lelo eza jour anniversaire na ye yango wana mama Jeannette asepelaki aya kosepelisa ye awa joyeux anniversaire mon président votre honneur les multimilliardaires nabengi yo ndenge olingaka babenga yo en tout cas nasepeli mingi ezalaki esengo makasi tofete anniversaire ya président kitoko président Kape Kapeta
Donc, Benga Rex Kapeta, mon président très fort. En tout cas, on a tombé joyeux anniversaire et l'équipe Malamu et l'équipe Kitoko. En tout cas, émission Nabiso, et ça kapona kolakisa kolamba, et ça kapona kolakisa donc tokolisa mayele Nabiso du souci. En tout cas, na kosepela mingi na ba remarque na bino, na sepela mingi na ba remarque na bino et kozala Kitoko mingi. Na pesi mbote na maman Jeannette Kankolongo, na pesi mbote na mwana na ye Fallon Kayembe depuis États-Unis na kozanga te kopesa mbote mingi epa ya Tania Kayembe mulongani ya Hervé Mikalukidi esika bazali na bana bango mibale ba bébé Kitoko na pesi bino merci na pesi bino mbote mingi na kopesa mbote mingi na famille Tsakala en tout cas bande ko bozomona tuza en pleine matonge bozomona ambiance ndenge zoleka na pesi mbote na famille Tsakala ya Wivine Tsakala ya Rita il y a Dorothée, il y a Julie, Fali Bay, na pesi bino mbote, na pesi ya René, na pesi famille Bayeila, na pesi bongo famille Nangai, famille Katenge, na pesi bino mbote, na pesi famille Kabwansea, Pichu Kabwansea, Mbui Kabwansea, yeke président Moussous, na marque na ye, président Kabwansea, héros, na pesi mbote, na pesi Anto, Lili, en tout cas, na sepe mingi, boti kala malamu, na pesi pe mbote mingi. Et puis, il y a Misenga, ma copine privée, Nanette Ndombele, Diane Ngoyi, Titi Mio, quoi, depuis les États-Unis, na pesi mbote. En tout cas, na sepeli mingi, boti kala malamu.